Tunganenje chimuna muna kechilombo jata Beso mani mamweni mina kechilombo mona Oko mani mashimbi di bina kechilombo shimba Beni twali mweni mina kechilombo mona Si Muna kechilombo jata Beso mani mamweni Muna kechilombo mona Oko mani mashibidi Muna kechilombo shimba Eni twani di mweni Muna kechilombo mona Kana mabacho bami Sambo bia bacho bia Kanda manza yicho mangenge do wanalewe Kanda mabacho mangenge Sambo bia bacho bia bingine Kanda manza yicho mangenge Jedi banza munzai nemeno kakakwana tekela Jedi banza nzai Sambu Jeri banza tizuri ni zonza ni jokwe kwa konsono Jeri banza timekwa ndi mputu Shonza imabingi be Ntotonto Kana mabacho mamingi be Samu bia bancho bia bingi be Kanda manzo yicho mamingi be Ntotonto Kana mabacho mamingi be Samu bia bacho bia bingi be Akanda manza yicho mamingi be Mingi mweni Timani utunini Chana zaka kwa zibele wo Msunga mane Zebamba wa chanwa Mingi mweni Timani utunini Chana zaka kwa zibele wo Msunga mane Zebamba wa chanwa Mingi mweni Oh mikutuni Timani wo wenzange Allo batata wa mama bandeko na pesi bato nyonso mbote bakolanda live ya lelo ngai komona nga Clarissa Kwala Bibanata na live ya lelo ezali pona na lobake na yoki sina ni nzembo o ya Freddy Masamba na pesi ebonani ntoto donc azoyeba mokili abi tango nazaki na mboka na nga na kokanisa même pas que makambo ezalaki ebele ndengwana tango ya ye na mikili ya poto ayiko découvrir monde ayiko découvrir makambo ayiko découvrir bato alobi nde makambo ezalaki ebele boye yango naloba toujours tambola na mokili ososola mokili tambola na mokili
omona bandoki et tokomi na esika yango tokomi na esika yango oyo na banda ya koloba na 2021 tokomi na esika yango e makambo nyonso tu oyo na banda ya koloba ezomonisama ezotalisama alobaki yuma ya moto azali te internet ezali ya batamuni kutuba te internet ezali Facebook basalaki yango mpona baninja bantilulu bakokoi baobevilier bato baso baboma bato basuse bakila bato bavampire te etokomi na esika yango maintenant makambo nyonso oyo naloba nini nakoma livre nakoma livre sur bavampire nakoma livre sur bavampire toxique bacyber vampire toxique e natangaka bango na bakombo natangaka bango na bakombo e lelo tosuki wapi bozo yeba na ba 2015 tango babandaki nani makamba ya ba référendum mais Clarisse Akwala sa bandaki déjà koloba kobelela kolakisa ba armoirie ezali nini na ba cassette ba archive ezali kuna na DRTV ba archive ya Clarisse Akwala ezali kuna na DRTV na kati ya Congo e makambo na koloba na kati ya Congo yango ekomomonisama bato bakomo sosola oyo ba DVD na tanga ba DVD na busala ba vampire toxique bazalaki te et maintenant sikoyo tokomi na esika yango sikoyo tango nazosala ba video na ngai nazotinda nazosala ba cassette nazotinda batalo kuta oyo ya kati ya France ya kati ya Los Angeles na kati ya Toronto bazalaka te les indignés 242 bazalaka te et lelo likambo yango ezali nini likambo ezali ke tango nga na telema na loba ke botala ntumi alias Adidas azali na kati ya babuson te ndenge bango bazoloba ngo wana aza na kati ya babuson te eza lokuta azosala défilé ya Adidas botala yeye wana bino boyebi bato oyo batelema mpona kosasa Clarisse Akwala Roland Levin tout il y a les indignés 242 Jean-Hervé Bantimba Lufola Kandi Jacques Bastela Lutaya Basali ebele na batantumi wala nyoso tuo basi basusa bakila bato bango nyoso et maintenant to comme esika ngo et yo Roland Litou lelo comme lobela siko makamantumi to comme tuna na siko fara face à face et na tango oyo Clarisse Akwala ako lobela makamantumi yo Roland Levin tout yo nani obande ko wela nene ba poste yo Roland Levin tout ko wela ba poste ko sala semblant que yo ozali moto leki kolinga Congo kolika ba congolais te za lokuta awa nazo yebisa bino vraie histoire o ezoleka na kati na Roland Levin tout na ba Jean-Hervé Bantimba wana tango nga Clarisse Akwala nazo loba botala ntumi azali na défilé de mode ya Adidas Roland tout na tango wana azalaka moto ya ntumi et na tango wana yazo wela ba poste ya kozala nani ya kozala président ya la diaspora yo Roland Levin tout na tango oyo Clarisse Akwala zoloba botala ntumi azali na sasunge so 8% ye Roland Levin tout ako wela poste ya président ya la diaspora na pare ya fai monama et na pare ya fai monama bako yokana te donc bakisi ezalaki kuna kosakana te bakisi nazoloba na bino bien bakisi ezalaki kuna kosakana te mpona kozwa titre oyo ya président de la diaspora
Et hier Roland Levin Nitou azo bimela les indignés 242 motakala. Ezali na témoignage ya monene. Oh ya Eric bienvenue Bandou. Témoignage yango ya sa lobango ezali na Ziana TV. Eric Bandou asa pesa témoignage ya 500 € na ye oyo Roland Levin Nitou bazo bimele motakala na butu. Et bon tout na Roland Levin Nitou que répondre na Clarisse Akwala. Parce que yo Roland Levin Nitou tango yoko we la poste ya président ya la diaspora moto a telema ezala Clarisse Akwala. Donc yoko sala ba sembler ba grimace na yo sala kawana te yo Roland Levin Nitou. Parce que zala kati ya sorcellerie ya monene. Yo. Et to komi na 2000 na awa na 2021 ezali fara face à face. Et moto ko moto azate. Et yo Roland Levin Nitou bino nyonso obolanda ba video Roland Nitou. Et bino ba ko komanda ba commentaire na ye répondre na Clarisse Akwala. Parce que ya kanisi que ye moto azali na ba preuve na ya ba montage photo oya sala kana BKM tsa Bilal. Oh ya sala ka ba photo montage na ye ya ko répondre. Yo Roland Levin Nitou. Tango Clarisse Akwala ko loba que bo talent to me yoko wela nani poste ya président de la diaspora. Et tango beti poto yona parrain ya parrain fay na président batiaki wana na Baudry na ba Malalu bo yoka na kalisusu te. Okogwanga na ngote bo yoka na kalisusu te. Et bozana 500 € ya Eric Bandou oyo boye a sala témoignage na Ziana TV. Donc ba preuve ngwana nazo cité. Et maintenant tango ngana sali ba vidéo pala koloba yo Roland Levin Nitou bino bozana mojibi bino bozana lokuta o sala kanini tango bino bokenaki na ONU yo Roland Levin Nitou ba Joe Curtis bino bozala kuna na Olga Musutu na Bernard Pongi alias Sommeil tango bino wuti kuna sili na mois de mars moi si ya Olga Musutu ayiko sala langa vidéo moi si wana na yebiete bino mutu boyebiye donc nazo laksa bino ndenge nini Roland Levin Nitou azana lokuta azana sorcellerie azana mojibi azana lokuta azana vrai lokuta yo azana manipulation pervers narcissique. Pardon. Un pervers narcissique, Roland Levin Nitou. Mota lokuta. Lokuta mususu yazo lobako ya yebi Clarisse Akwala te alors que ya sa benga Clarisse Akwala. Na Facebook ya sa benga Clarisse Akwala. Mais wangani ke ya yebi Clarisse Akwala te. Et mota lokuta mususu mota ndoki mususu nani Alec Kimpo. Bandoki ya buto bapumbaka na butu Alec Kimpo. Tango mwasi oyo ya Olga Musutu asaleli vidéo pour na Clarisse Akwala 2 moto azo lancer ngo ezali Jean Lewis, c'est-à-dire wala likita na bango Jean Lewis ya Congo ya radio Chicago wana ye mutazo lancer ngo donc ba sali déjà likita ezali bien planifié donc ezali Jean Lewis ezali Roland Levin Nitou Olga Musutu Malalu Isidore Ayatonga. Donc ils allaient bien calculer Alec Kimpo. Et bango ba sali vidéo pour le koloba c'est bon Isidore Ayatonga bo sali bien le kola bo bloqué 5000 vidéos à Clarisse Akwala bango ba sali vidéo na Alec Kimpo et yo Alec Kimpo le lo hotel mo koloba que Clarisse Akwala nga na ngaka Clarisse Akwala te lokuta ozana bondoki yo bino bato awa nazo démontrer bino bato bolobaka mun kutuba bozana lokuta et bozaba vrai manipulateur na kati ya Congo bino ba mentele ba mun kutuba bozana vrai na lokuta et boza vrai manipulateur et awa nazo démontrer bino donc bango ba yiko sala siko nini
bayiko sala sikoyo boye bayiko zwa mwasi ya Olga Musutu wana sala 2 vidéos ba vidéo ngo ezali nazo zela nani bango bapesa réponse po na lancer ba vidéo wana o mwasi ya Musutu wana azuko sala et na complicité ya nani ya Malalu Isidore Ayatonga mwana banzimba Joe Curtis Bernard Pongi Alain Kimpo Roland Levin tout oya kosaka bino ke ngai nalandaka kaka sasunge so lokuta eza lokuta abimelaka bato ba membre ya les indignés 242 na butu et yobeka mbetsa Bilal ozali mpuku ya Roland Tuyo. Maintenant tango nga na ngwati bango na ngwati mwasi wana na yikoloba yo Jean Lewis bino mutu bolia Gervais Mbumba yo Jean Lewis bino mutu bolia Gervais Mbumba bino bino okosaka nanga te Gervais Mbumba beta guitare akoma ba livre asala ba vidéo et tango Gervais Mbumba ko sala ba vidéo ako beta ba guitare bino bozalaka te bino ba Jean Lewis bino bozalaka te bino les indignés 242 bino bozalaka te bokende na Congo page bokomona ba texte ya Gervais Mbumba et siko ba yiko salele likita omoni likita bango ba saleli Clarisse Akwala nio bango ba salelaka Gervais Mbumba awa tozo laksa bino histoire ezalaka te kaka ya Sassou Nguesso 8%. Ya Sassou Nguesso 8% bato tout. Ya Congo ba yebi histoire ya Sassou Nguesso 8%. Mais oh ya Roland Levin tout, na ba Jean Lewis, na ba Ferrero Lobembe bino bo yebi angote, na ba Bernard Pongi bino bo yebi angote. Boko yeba ngo na Clarisse Akwala. Ba salela sikoyo Gervais Mbumba likita. Ba tinda mwosho ba bengi Gertrude Malalu. Ba kenda ko bomba Gervais Mbumba. Et maintenant moi si à Gervais ya Malalu wana ni ye wana bako luka nini titre ya président de la diaspora film ezali wapi na likolo ya Braza Paris Info motazo filme ezali nani ezali Aristide Mobebisi ba video ezali maintenant botuna nani est-ce que ye Roland ni toi déjà titre wana ya président de la diaspora te adjoa te adjoa titre wana te angwane pesa bango sikoyo mobulu entre Baudry et lisanga ekota mobulu Baudry akenda epai Malalu akenda epai mususu parrain akenda epai mususu président wana soko Henri Pemo pa akenda epai oya ye mususu lisanga ekota mobulu awa nazo yebisa bino makambo oya nani ya Roland Levin tout oya kanga manzakala oya zalaki initié na banani na bakoko na ye donc azana likundu au même titre que 8% ye Roland tout abimela bato motakala et ba vidéo ezali oya ya nani témoignage ya nani ya bienvenue Bandou Eric Bandou na likola zia na TV nazo pesa bino ba référence azo bimela Régis Vumbina mutakala ba lenki po wana batalukuta na mwasi na bango sirène o babengi nani Olga Musutu botuna nani ye Olga Musutu asala na Nicolas Enyon te akene na Los Angeles nini na ba papia munyatu bandoki meno botuna nani Roland tu poni oyo kana isuna Gertrude Malalu te bandoki bango wana maintenant tango sikoyo na sisi koloba makambo ya Didas Ntumi oyo ba nani ba Stella Luteya na mpakasa o babengi Jean Hervé Bantimbali pasa mojibi ya lokuta
tango esili wana eyiko leka na siko na nani na Jean-Marie Michel Mokoko. Tango na procès ya Jean-Marie Michel Mokoko. Tango nga na sali ba video na lobi ko botala na nga procès bo sosola nga procès oyo bien. Na procès oyo Norbert Dabira azo retracer makambo nyonso que Ntumi azali yena azo zwaka mindoki ezo hutaka wapi ezo hutaka kune pas ba militaire asasunga ezo 8%. Les forces des armées congolaises. Même munari pa loba. Alobi me ya liaka ndenge nini ya tambola kuna ndenge nini nana fournir ke ye biloko ezali nani. Maintenant il y a comme moi ça m'a procès que oui effectivement ye Ntumbi asala kana sasunge so 8%. Ni côté wana sikoyo ba Roland Levi ni tuba lufolanka di Jacques Kao. Bato bako bomana na sima Ntumi bango wana ba Roland Levi ni tu ba lufolanka di Jacques ba Jean Hervé Bantimba ba Stella Lutaya ba sale bele ba ninja ba kokol ba Obevillier ba Ntilulu alokuta lokuto ba susa makila bato bango nyoso wana ba bimina mpolele ba bimina mpasa. Maintenant tango to sisi wana tango na lobi koko sikoko ye mokoko awuti penza na boloko bo yoka Gérard de Villiers a lobi que ya zana kata boloko ta zana kata 80 mètres carrés. Allez mwana oba bengi Isidora ya tonga oba yebi bato ba yebi pa ya sala kate alobi que bango basaba démocrate lokuta azali anzimba azali peuple sawa akumu telemela Clarisse akwala abi yo mwana nzimba yo kosakana nani tango ba pesaka Jean-Marie Michel Mokoko mbiko alobaka tango ya kenana ba élection doit 25 millions ezaki pona ko kenana ba élection il faut 25 millions Jean-Marie Michel Mokoko apesa 25 millions ba doit 25 millions wana wapi ezambonga Congo te donc moto ayiba ka mbongo ezaka moto moko ba munari ba doit 25 millions wapi côté wana sikoyo Isidora ya tonga mwana banzimba oyo tata na yako kata bato misapi na kata la cuvette oyo ba boma Marien Babi abandi koloba albi yo kosakana ngate yo mwana banzimba famille na yo wuta kuna na ba tonga ba wuta kuna na Cameroun ba kima kuna parce que bazaki ba vampire bazaki bato ba ko massacrer bato ba cannibal donc yo kosakana ngate akek siko ko sala association na ye na banani na ba vampire mususu ba bengi ako senga ba mabonza intellectuel mabonza ako senga ba mabonza kune pa nani e pa ya Bernard Pongi alias Sommeil o akanga Canada donc ye akanga Canada ba Freddy Maungu wana ya kanga maintenant ye Roland to akanga manzakala o tozo loba wana ya kanga manzakala ya zalinde na sima nani azande na sima ya yulu mais ya zo kosa batoko ya zana sima Ntumi lokuta ye Roland Levini to lokuta kaka ezali stratégie ya ba manipulateur et siko tozo ngwata ye kaka malembe na stratégie na ya lokuta to kumo ngwata ye donc yo zaki su mota Ntumi te okumo landa siko yobo okumo oya su mota Ntumi te okumo lobe su Ntumi mabe bo mo lokuta na yo Roland Levini to bimina polele bimina mpasa. Donc na yiko so sikoyo boy Isidora ya tonga na yiko ngbata ye donc na ngbati pe Isidora ya tonga na ngbati ba malalu ko longola bilamba ye moko abimi na polele na mpasa na ngbati ye malalu bobo sala kate ko mbanda ya fai Laurent Louise mbanda ya fai maintenant tango to sikoyo na Jean-Marie Michel Mokoko ye Isidora ya tonga lobi que Jean-Marie Michel Mokoko akobima va le 31 décembre tel le Jean-Marie Michel Mokoko ba yebe pa ya zalite ba professeur lokuta tozo pesa bonne année tozo zongisa batondo na Jean-Luc Kamani alobi na Congo Brazzaville ba laxi biso be les familles sato na 20 crocodile na bisi merci le sako na Jean-Luc Kamani to moni ba crocodile ngo nyonso tout ba bimi na kata diaspora o to tanga ka kombo ba vampire onga na benga ka ba vampire Jean-Luc Kamani abengi bango nani ba crocodile bo bosa na kate moto ba bengi ye komo nani
Wilfried Onyami. Wilfried Onyami Wilfried ye wana na kati ya diaspora ezalaki ako combattant uto kufa na juillet yazo kotela ye pona ko manipuler combattant wana afinga Clarisse Akwala. Wilfried Onyami un lâche moto akotikala ko fixer caméra bote aloba bona caméra abima bote ako manipuler combattant oya uta okufa na mois de juillet pona finga Clarisse Akwala na lobi yo Wilfried Onyami biso no toza famille te. Donc yo ya ko saka nanga te asuka. Donc tambola na mokilo mona ba vampire mona bandoki. Maintenant botuna nani Régis Mvumina, botuna Eric Bandu pona 500 €. Botuna Isidora ya tonga soka kenda ko singa mabonza te moto lokuta asala kawapi moto asala ba plagiat et pas ya zali wana asala ba plagiat musane ko sala ba plagiat lokola nani Edi Mikayi musana yeko sala ba plagiat boyoka kindenge nini Norba de Paris abimisa ki na polele na mpoasa grand doki bato basaka ba plagiat ezali Edi Mikayi bato basaka ba plagiat ezali ba Isidora ya tonga batami yiba ba photo ya bato batami yiba ba video ya bato bango wana ba BKMB Tsabila ba miyibi. Maintenant sikoyo boyoki bien ndenge nazoloba e yerolo levini tu tango bino ozo mona ba video na ye na sima na ye zana nani na sima na ye zana yulu e yulu azali moto yo akanga pointe noire yulu. Maintenant ye azo mona que ezali ntumi motazama be ezali sasu motazama be ezali kolela motazama be ezali boposo motazama be mais yulu motazama be te yorolo levini tu okanga minde na place wana okoyi bwanga monene na place wana yorolo levini tu ba photo eza na sima na yo eza yulu avait tout volé. Clarisse Akwala mota yemba kangote yulu a tout volé yulu motakanga wapi motakanga pointe noire ti lelo pointe noire fonctionnera te ezala pona yulu. Maintenant soko zali vraiment bali ndenge yo zo loba wana maintenant loba que Emile Biayenda Santos Subitos lobango parce que na sima na yo ezana photo ya Emile Biayenda donc wana ba ça wana ezali ba ça non yulu azali saint o ba yemba que yulu a tout volé mais ezali na moto moko oyo aleki na évangile selonga lobi que yulu azali akokangama no parce que kotaki na kata franc-maçonnerie yo Roland Levini tout bino mo lobera que franc-maçonnerie ezama be bongo yulu akotaki na kata franc-maçonnerie te franc-maçonnerie a yulu ni akitoko yo Roland Levini tout okozanga ba argument yo parce que na ba analyse na bino à 2 poids 2 mesures angwa tozo talisa bino angu parce que ngana zali victime ya Roland Levini tout les indigné 242 Olga Musutu Bernard Sommeil na zali victime na bino Alain Kipo nazali victime na bino nazali victime ya Eli Muswampa bato basuba boma bato basuba kata bato ba misapi ba Eli Muswampa ba ninja ba ntilulu nga nazali victime na bino et nazo yebisa bino ba vérité et yo Roland Levini tout yo wuta na Congo moto afuta yo ba billet ba lobby yango déjà ezali sasunge so 8% noko na yo ko sala kuna. Donc yoko yako kosa batote yoko Roland Levini tout et na sima na yo ezala yulu qui avait tout volé yulu oya kanga pointe noire et lelo pointe noire sala raté pona yulu akanga pointe noire na lufulakari na maya lufulakari alata ba sultan yulu azaka na lokuta et ba yembele ba nzembo et yo dwi photo ya yulu oti na sima maintenant comment loba que ngana lingi Congo yo lingi Congo na nini yo lingi Congo oyo yulu motakanga Congo oyo yulu motakanga pointe noire oyo yulu motakanga manzakala e yo pe babota yo na manzakala yo kanga manzakala bino ko loba na bato nini yulu akuta kuna na Afrique de l'Ouest
soki Sassou Nguesso awuta en Afrique de l'Ouest, Yulu awuta en Afrique de l'Ouest. Et yo Roland Levin tout, yo awuta en Afrique de l'Ouest. Bozali awa. Bino bandoki bozali awa, bozali awa. Bozali awa, bozali awa. Bokenda kotanga biloko ya Sassou Nguesso 8%, pona bo appliquer que makambo ya Sassou Nguesso 8% et bo ko kosaka bato. Que bino bokenda olongola Sassou Nguesso 8%. Bino bokenda olongola Sassou Nguesso 8%, bino ozo tanga biloko na ye, bozo infiltrer biloko na ye, bozo yiba ba passeport na ye, mais bato ba bimi vrai bandoki ezali bino. Et ça la moto moko na Congo oya yebi makambo Sassou Nguesso asalaka te azate. Bato to ba yeba be oya Sassou Nguesso 8%. Mais ma be na bino nde bino bozo bombana. Et angwana tozo bimsango. Bozali na vrai lokuta bana Congo Brazzaville, bana Congo Mfwa, bana Angola, bana RDC. Bo sosolanga bato ba bengi Roland Levin tout mota lokuta. Akanga kuna na mboka oyo babenge pana biso na kati ya lopulu kuna manzakala. Grand dokia monene abatami na kati ya France. Azo saba video lokuta nde akanga manzakala. Akamati photo ya Yulu. Yulu oya ako lata bato ba sultan. Yulu oya kanga pointe noire. Yulu oya lingake évolution te. Yulu oya ako lata ba sultan. Ako lata ba mokassin. Ako kosa ba mama. Yulu ako kosa ba mama. Akamata feu d'artifice a kosa bato parce que na tango wana bato ba yebake na ite ko mais feu d'artifice ezali nini yako kosa bato Yulu. Maintenant yo du photo ya Yulu tina simala yo. Maintenant comment yako bimisa que non bato mabeni bato wana yo posa mabe yo Roland Levin tout na Yulu na loba siko Emile Biayenda sont tous subitos lobango. Na vert jaune rouge ba cimetière, vert jaune rouge na bino ezalaka na ba cimetière ya France wana. Bokunda parrain na vert jaune rouge. Et vert jaune rouge pe ezalaka na ba cimetière ya Sassou Nguesso 8%. Donc yo zali wana ozali cimetière mobimba. Na yona Olga Musutu, na ba Joe Curtis, na Bernard Pongi alias Sommeil. Na ba Jean Lewis. Na ba Ferrero Bembe, na ba Isidore Ayatonga. Maintenant, si on a les calaféréos au bébé, vous voyez, on est dans ça. A yiba photo à Clarisse Akwala. Akenda ko sala kokuma buzo banga le bilo kuta na yo na benga ye. Na bi féréo le bébé longola photo na kuna et pas ba vampire wana. Albi ya ko longola tenga bia bon. Et lele ba suki wa pisiko na ba vampire wana. Bo yebe loko nini ba vampire ba sala ni bango. Balobi na Isidore Ayatonga bango nyonso balobi na bango biso to commencer la unité du sud bino oza bata unité du sud te allez katuka penda kuna ba Isidore Ayatonga batuli ba Ferrero Lobembe batuli tango baninga bake ko sala unité du sud na bango Isidore Ayatonga atuli mona banzimba o ba wuta kuna na Cameroun. Ouais, le baki moko ko bima le 31 décembre. Tel le lo abimakate. Moto a senga bato ba mabonza. Moto ya na internet pona ko sala ba plagiat. Ye wana tuli. Ferrero Lobembe a tuli. Mais bon kena ko sala unité du sud. Batuli. Ferrero Lobembe batuli. Ferrero Lobembe a solo bake. Oui, Bernard Pongi est dans le vrai. Ferrero Lobembe, Obembe Ferrero. Bino famille a Ferrero Lobembe. Boye sala mwana na bango. Que tata na ye, ako sala wana zaki dignitaire. Ako lia bambongo. Wana, ye mutazo kosa balisuba. Ye mutazo kosa ba Sassou Nguesso. Ye mutazo kosa ba Mariang Babi. Tata ya Ferrero Lobembe. Ba franc-maçon. Et bana ba franc-maçon ba kalisi ko so ba tata na bango ba longoli, bango ba ko yaka sona ki franc-maçon, pona ko yako konza bato lokuta. Na loba na Ferrero Lobembe yo ko longo la photo na ngakuna. Et siko asuki wa. Ba ninga ba sali unité du sud na bango siko otuli. Ferrero Lobembe otuli. Enga na repesa moto moko lo sako na repesa moto moko bravo. Kombo na ye Tom Melvin. Tom Melvin Baiki. Na pesio bonne année, na pesio matondo, na pesio lo sako, na pesio merci. Na zongi si matondo. Parce que moto azakanding wana. Moto fa zakala cerveau.
et bo talanga moto azana cerveau ezali Tom Melvin nazo yebisa bino ngo lelo ye Bernard Pongi tango ya sali manifeste ba vampire manifeste lokuta moyibi manifeste ya vert jaune rouge ya zo loba inbox kuna que yako pota Clarisse Akwala Tom Melvin lobi i dela nani avant nani yoko sama kamango ifona ngana tuna nani Tom Melvin tunanga avec Clarisse Akwala bazo kolinga ko pota yo boy mais ngana lingna za nakati te eza ndenge nini ngana expliquer ye na pesi Tom Melvin ba vidéo na bo tala ba vidéo wana Tom Melvin lobi i ndeza makambo ezaki makasi bonga biwi bino boyebi ba Bernard Pongi te bino nde bozolanda manifeste na ye vert jaune rouge ba cimetière wana lokuta moyibi ba tata na bango ezali bato ba guerrier ba assassin ba tata na bango Tom Melvin lobi i bango ba yiko longola Tom Melvin après comme siko confinement Tom Melvin comme ça makamuna ye mususu donc ba beber inyangi wana ba mpuku ba esclave ya motalo kuta ba bengi Bernard Pongi alobi kazaki na mindoki ye même pas que ba casque bleu za la nini ayebite ayebi communauté internationale te ayebi yango te moto azana motema likunya buka ka ba vidéo ya Norba de Paris ye wana Tom Melvin longola na yina malembe alobi te wana ezali vision na ngate mobali ezaka ndenge wana mobali ezalaka soko yoki likambo il faut vérifier likambo yoki mais il faut pas osala lokwa ba Roland Nitu batalokuta ba vampire ayaka poto na mbongo ya sasu ayaka na ba passeport ya sasu ayako sala mafia na ye na kati ya France wana ba ngulu na ba mpuku bazolanda akamati photo ya Yulu atina sima ya Mil Biainda atina sima vert jaune rouge ba cimetière atina sima aso sala ba rituel na ya na BKMB Bilal aso kanga ba mpuku Tom Melvin na peso merci na peso losako et nazo pesa so moto musulu losako nazo pesa bonne année nazo pesa ye yambia motema Bob Baka Isidore ya tonga zo koma que biso to roya ko sala Clarisse Akwala mabe Bob Baka benga le Clarisse Akwala yoka makambo bazolo ba pona yo na peso merci na peso losako ezaka ndenge wana ay makambo ni ezo lekanga bitala tala ba vidéo lo bango bazo sala na mwasi ba bengi malalu na mwasi ba bengi komone nani na mwasi ba bengi Olga Musutu akena Los Angeles na ba papia munyato tala ba video yango abi makambo nde ezaki bonga bi wi mais sala ba joba Tom mususu soki bazo yoka makambo bazo vérifier te Tom Melvin vérifier makambo Isidore Bob Baka show a vérifier makambo ezali bino te ba mema bino lokwa bangulu Tom Melvin na peso losako na peso merci Bob Baka na peso yambia motema na peso merci na donc c'est matondo makambo ezo leka na se bino bozo mona ngote maintenant sikoyo boye ye Roland Levin du tout siko ba ngwati yo sikoyo komo loba siko makambo nani ya ntumi to ngwati yo ozali ko ngwatama yo Roland Levin to ozali ko ngwatama yo loba biso moto ayaka ki na ndako na yo oyo loba ki ko na kopesa kombo na ye ya ko sala témoignage grand moko azala ki wana tango ba yaka ko agressenga pesa kombo nano tika ko pesa kombo te grand ko pe na tika ko loba te donc ngwati yo wana tu biloko tozo lakisa ba preuve ezali kaka yo moto zaka na ba preuve na yo na ba photo montage bo sala kana BKM Bilal te maintenant so na leki siko na BKM tsa Bilal wana escroc monene mafieux bato bazali frustré na kati na bango ba ninja ba ntilulu o ba susa makila bato
akozwa photo na ngai akosala montage e bajoba bampuku babandi kolanda wana ezali photo montage bosuki yobeka MB Ntsabila lo suki Norba de Paris a permission en polele na poissa a lancé vidéo au suki dengo zali wana bozaba lâche yo BKMB Ntsabila sala vidéo za lâche Laurent Louise alias Makila Mabe ba vampire ba lâche Wilfried Onyami ba lâche Tete de Bikos ba lâche bango wana basi mususu lokola ba Karina Itula Perez ba lâche bango wana oyo mboka na bango o ba wuta so na Kabinda o so ba wuta na Pointe Noire mboka na bango eza ko kangama nani na Julu mota kanga mboka na bino donc soki kolela ezala père ezala fils bazali ndenge wana ezali nani yulu mota yakala bakisi donc yo roloni to yo kosa batote na ki vampirisme na yo oyo kanga kuna na manzakala okanga na manzakala et Aristide Mobebisi alobi bien que yo zo luka ozala député ya kuna la kati ya manzakala et bino batalo poule bino olobini et bino tout batalo poule bozali esclave ya famille ya le poule oyo azalaki nani oyo azalaki mwana mosala ya Léopold roi Léopold azalaki mwana mosala na ye et bino tout bozaba esclave ya famille ya le poule wana o ba yiba biloko nyonso le poule o bino bengaka le poule wana bino tout bozaba esclave na yo Roland Levin tout ozali esclave ya Stanley Poule boyoki bino tout balari o bolobaka o biso toza balari bozali ba esclave ya le Poule Stanley Poule o azali anglais o ayaka ko sasa bino o ayaka ko yiba biloko na bino nyonso bino tout bozaba esclave Roland Levin tout ozali esclave ya Stanley Poule yo BKMB Ntsabila bozali ba esclave ya Stanley Poule ya famille bosambelaka ndenge bino ozali wana be énergie na bino tout ekendaka pa famille o babengi nani Stanley Poule bino donc ezali bino moto okenda ko délivrer Congo te e bana Congo fois bana Congo mavula bana ya Angola kuna babena na Angola kuna boyeba kaka bandeko na bino o babengi ba Roland Levin tout bazali ba esclave ya Stanley Poule esclave ya Stanley Poule ba Roland Levin tout ba Lenki Po bozali ba esclave ba Eli Muswampa bozali ba esclave bino bozali ba esclave bolandi bino to yaka na ba preuve mboni siko ba preuve Clarisse Akwala et boko yako saka na Clarisse Akwala te parce que toza famille te toza makila moko te bino oza makila ba esclave et maintenant to relaxa bino ba esclave mosusu boke na Haïti boko mwana bandeko na bino basali kuna ba esclave o bako tika basuki ya ba esclave basaki na pegne te parce que bako kima na kati ba montagne kuna ba envahisseur colon barbare bako landa bango kima na kati ba montagne kuna ba tika siko basuki na bango ba esclave ba rasta o ba benga ba rasta ya suki ba esclave parce que ba envahisseur ba barbare colon cannibale bako landa bango angwana bako tika basuki wana baki na ba pegne te bala openye après comment pe mode bon landa bandeko na bino kuna na Brésil ba Congo baza na Brésil ba Congo baza na Haïti bozali ba esclave donc Joulou pe azalaki esclave Marien Ngouabi pe azalaki esclave Mabile Mono bienvenue à Lobiango Marien Ngouabi azalaki esclave bino Roland Levin tout bino bozaba esclave ba preuve ezali na Brésil bozali kuna bandeko na bino baza kuna sobo ke kuna na Haïti bozali kuna bozaba esclave et yo Isidore aya tonga bino bozaba esclave bandeko na bino batikala kuna na peuple sawa kuna na Cameroun bo osana Clarisse Akwala te bozui
5000 vidéos à Clarisse Kwala à YouTube au bloqué ango. Et si qu'on a zo lobela bino, si qu'on prend 5000 vidéos nanga bo mon ango siko. Pour yoka. Bo luka ki bitumba. Et comme fara face à face. Et mota ko lela zate. Mo kili mo bimba Allemagne mo bimba et yebi déjà bino que bo zaba vampire. Que bo zana ba papier mo nyato, bino bo zana ba papier mo nyato. Ndenge bo sali wana. Bo sala kawape. Bandoki. Bobimina mpolele obimina poisa. Bobimina mpolele obimina poisa bosibo susa makila bato, bosibo lia bato, bozaba bakosa bino na sasunge so 8%, bakosa bino, ba pesa bino ba mindoki, bo massacra bato. Ndenge bozawana. Bakosa bino. Pona nini parce que bozala capacité à vérifier makambo te. Et na cité bino bato, oyo bazala capacité à vérifier makambo. Tom Melvin. Tom Melvin Baiki a la capacité à vérifier ma cambo. La cité bino Bobe Baka a la capacité à vérifier ma cambo. Et ça binoté. Bino oza ngulu, bino oza mpuku. So ba yeba koseli bino moto musuba kambo, bino boye loko mpuku, loko ba BKM Ben Sa Bilal, loko ba Tete de Bigos, loko ba Laurent Louis, batoyo Laurent Louis mbanda fai monama. Bami jipi. Donc, le nazo tal sabino, qui est Roland Levin-Nitou? Tango Clarisse Kwala Zoloba, yazo ou la poste ya président de la diaspora, yé Roland Nitou. Et tango baloba ki makamba le bistrol, ya salaki kuna, pona roluka nini, roluka passeport pona nani, pona Alain Kipo. Yo Alain Kipo yo sa nangate. Yo sali bino mo zabe esclave, bo wuta kuna bino mo zabe esclave, Alain Kipo. Bernard Pongi, Mikaya, Makaya, Nkayi, bo wuta kuna na Sud Sudan, bo wuta kuna na Uganda, bo wuta kuna na Mali. Na so laksa bino bo sabe esclave bino, bo sabe esclave. Roland Nitou esclave, Edim Kayi be esclave, bo wuta kuna na Mali. Bernard Pongi, bo wuta kuna na Uganda, na Sud Sudan, Eli Mouswampa, Alain Kipo, bo wuta kuna. Et Roland Levin-Nitou, ba esclave mususu bazakuna na Brésil, ba mususu bazakuna na Haïti. Boza ba esclave. Marie Ngwabi baza ba esclave. Isidora ya tonga tata na ya esclave. Alors bino wa ko kamata 5000 vidéos à Clarisse Kwala, ba ko bloquer ngo. Siko bo zwi ngo monene siko. Ba malalu ba esclave. Ba Olga Misutu ba esclave. Boyoki. Bino tuo bolo ba Lari ezandinga ba esclave. Munu kutuba ezandinga ba esclave. Bo laksanga fete o ba kenda ba yemba ba bina kana munu kutuba, ba bina kana lingala. Bo zui. Bino bato bolo ba munu kutuba ki konga l'état. Bozana lo kuta bino bozana lo kuta. Bozana manipulateur et si ko ngana zali victime na bino et nazo bimsa bino na polele na poisa. Bozami jibi. Donc bana Congo mfua bana Congo mavula. Boko zele loko moko te na ba jobaton. Boko zele loko moko te na bato bakeno ko teksa masoko na bango. Ma ba jeune na bango mutu na sema kolo na likolo. Et na royeb sabino lelo poni bango bakanga 5000 vidéos à Clarisse Kwala parce que Clarisse Kwala ko sala mosala oyo boy baka soka sala banzembo na yenga na kati na longoli asali ba vidéo nga na longoli na tieka place oyo azoti na message. Ngambu da osala mosala ngo pona na ko mona que yako ako pesa ka vrai ba message donc na longola côté ba musique ezala ka moke na tiango na YouTube batonyo so ba mona ngwana zo zong sa matondo na Bob Baka et na zo zong sa matondo na Tom Melvin na zo zong sa matondo na Jean-Luc Kamani et na zo zong sa matondo na Freddy Masamba o ayembi nzembo alobi que ntoto ndezaka mokili ndezaka munene bato ba voyager kete bato bazala kati ya ghetto na bango bato bazala vampire bakansi ko bango ba ko manipuler bato loko Roland Levin-Nitou les indignés du 242 bato lo ba escroc bosaba escroc bolandi na lobi na bino bia bantilulu ba ninja
ba Aubervilliers, ba Kokoy, bino boza ba esclave. Bino bolo ba ke Gilari boza ba esclave le poule. Sans les poules. Et sans les poules, yiba biloko na bino tout. Ezali awa na Belgique. Na musée ya Belgique, ezali wana. Bozali ba esclave boza. Ba ntumi bino tout ba esclave. Chiko bosuki. Bosuki. Boyaka na ba argument, to komi na tango ya argument contre argument. Boyaka na ba argument na bino. Et Joulou a yiba ma biloko nyoso na kati ya Congo. Joulou a tout volé. Azali vrai escroc monene. Oyeba escroquerie au salango. Kana ba feu d'artifice. Ao kosa bato. Ao manipuler ba conscience ya bato. Joulou. Oyo ye Roland Levin tout ati photo na simana ye. Akamati vert jaune rouge à lati. Ba esclave. Bienvenue ma bilemono à lobby yango bien clair. Alors mariang babi azaki esclave. Oyoki? Donc, ezala moto moko te akoyaka bino ke nga nazali na ba secret oyo asasunga so 8%. Bwapi ba secret oyo asasunga so 8% oyo ba congolais ba yebi te. Wapi makambo ya sasunge so 8% na mwasi na ye o bato ba yebi te na kati ya Congo bolo bana ninanga bato tout ba yebi mais soki to zongi sima boko mona ke yulu motakanga Pointe Noire e bino bato bo huta na Pointe Noire bolobi ni bino cible na bino komi Clarisse Kwala bo yebi te ke sa yulu motakanga Pointe Noire a vampire. Après sikoyo boy. Roland et tout. Ayakate, ngana lobela kaka makamba sasunge solo kuta, ozana lokuta. Et yo siko yo Olga Musutu, yo kosala vidéo pour la koloba. Yo Clarisse Kwala benga yote. Yo na Clarisse Kwala bozaba camarade. Boni yo komo sala la Clarisse Kwala vidéo. Ngana tinda kiyo. To yebi déjà ezali Bernard Pongi, ezali ba Joe Curtis, ezali ba Jean Lewis, ezali ba Isidore Ayatonga ba Malalu. Ba Roland et tout. Bokutana kuna na Los Angeles. Oyo loba biso sunini. Omono suki. Na ba suki no mitani wana. Osuki. Bino bato loba munu kutuba bozali na likundu. Bozala motema mabe, bozala jalousie, bozala bondoki. Tozo laksa bino différence. Na bato ba loba mangala. Na bato ba lobaka munu kutuba kilari bozala lokuta bino bozala lokuta mboka jamais koko la bloquer na moto moko lokuta awa vidéo pala ko laksa bino ko bozala vrai lokuta bino bozala vrai lokuta e bino boko sala lokuta na bino mokili mobimba pe ko nzima lokuta wana mais Clarisse Kwala te awa nazo démontrer bino que bino bozala vrai lokuta Congo soka ezali ko kangama ezali depuis yulu. Bana yulu basala hakuna na sasunge so 8%. Bana masamba deba basali kuna na kata na sasunge so. Bana ya yombi basali kuna. Bato tout basali kuna na sasunge so 8%. Donc bino wa lo bateke ezali ka moto moko. Le kuta na bino munu kutuba na bino le kuta. O etikala ko évoluer. O ba bina ka même pas la munu kutuba. Bo bimina mpolele ba esclave ya le poule. Ya son le poule. Bo bimina mpolele beka MB Bilal. Bo bimina mpolele bo bimina bozali ba esclave des esclaves. Bo suki. Et wana bombo na ko réservé bino na 2021. Et bo zu yango siko ya monene. Ba lâche. Ba tricheur. Ba to ba trichaka. Ba to ba kagama nzakala. Ba escroc, ba mafieux. Bo suki.